Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que ça va chez vous, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Est-ce que ça va? Si ça ne va pas, ça ira. Par la grâce de Dieu, vous informer, c'est mon souci majeur. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Je vous aime, je vous amour, je vous love. Merci pour nos 50 000 abonnés. Merci en tout cas. Nabino Bato Bozalaki, vous avez été là, mes abonnés fidèles. Je vous aime. Ba Obaya, Baye Sikona, Ba Obaya Kala. Un grand merci à vous pour la support Nabino. Je vois comment est-ce que abonné nangai, bazo partager ma vidéo, bazo liker, bazo commenter. En tout cas, merci, mille merci. Je ne sais pas quoi dire. À part merci. Merci énormément. 50 000 abonnés, toi atteindre en gros. Toi, vraiment, moi, avant et si là, mois de novembre, toi atteindre 50 000 abonnés. Et le premier, c'était hier. Oh, ça qui 50 000 abonnés. Un grand merci. Donc, vous êtes tellement nombreux. N'évitez pas de komboni na lo babanani. Vous avez belé bolanda kangai. Bato mususu balinga kuna tanga komona bango te. Bato mususu balinga na bango mabanga te. En tout cas, merci. To continuer. Comme Sikoyo, na défi à atteindre 100 000 abonnés. C'est fort possible avec Dieu. Na ma casse nabino, na ba partage nabino, na ba commentaire nabino, ba like surtout. En tout cas, nazana loko na ko lo ba lisouté. À part merci. Bon, continuez toujours. Nous sommes là, vous informer. C'est notre souci majeur. Vous en pour ça, tout ça est là yo, pub, il y a article na yo. N'hésite pas surtout de me contacter, to beta kati, to so lango bien pour les poser, ok? Alors, Moussa les autres continuent par la grâce de Dieu. Toza toujours wana nangolo ya Nzambe parce que yende number one soutien na biso. Donc, on n'a pas de choix. Thank you, Jesus. Merci, merci en tout cas. It's not easy. Et facilité. Merci avec Dieu. Tozo continuer, kabo continuer pour prier pour na biso, pour tozo rappeler makasi. News, oh, it's not easy. C'est pas facile. News, to discuter. Donc, et ça vraiment moussala. Alors, j'espère que Bomoni titre wana, il y a Patrick Kabouya. Ils ont continué parce que jusque là, Patrick Kabouya te sujet naï et zakaka. Ils ont la promettre nga mama bibiche na marambo na matière na koloba. Mais jusque-là, n'a pas l'obité. Alors, je vais mettre la vidéo de son papa. Papa, il y a Patrick Kabouya, à l'obi bango somo. Avocat à Sundoli bango. Avocat au bazwa qui peut défendre bango. Avocat à zomo na sous-souté, porté disparu. Papa leli na micro. Alors, je vais mettre les sons de cette vidéo. Vous allez écouter, suivez jusqu'à la fin. Avant de quitter, bolanda ba vidéo, on va la bino. Suivez, s'il vous plaît, prenez le temps de suivre avant de commenter. Et puis, la deuxième vidéo, ezaka kaka marambo ya Patrick oyo, na luke bino ba recherche, na sele bino ba recherche, pardon, na yeli bino vidéo, obomo na ndeko oyo, ami diembiki, vidéo bozo mona, ami diembiki pona mwasi. Bandeko mibali, bosala ba péché wana ti, likola mwasi okufa, s'il vous plaît, je ne sais pas, hein, si c'est la fin de l'année ou ce que ça a esprit quand des morts et là tarabato pour na basa la nonsense oh mutombe faut bête film bino bato bokufa ba martyr a bolingo o kufi pona mobile pona mwasi botika basali jewana ah la vie après l'amour la vie continue eh on kufa pona mutu. Alors sans plus tarder, suivons d'abord cet élément s'il vous plaît. Tout l'andonnant élément ya papa ya Patrick Kabouya. Et puis, dans la deuxième vidéo, nous allons revenir tout juste après pour commenter. OK? Let's go. Il y a une fiancée qui a Kabouya pour kanisha kulala kumulango vers 1h du matin.
Kabouya dormait après l'appel de sa fiancée vers 1h pour la rejoindre et dès là, la bagarre survient. Ses maîtres lui ont roué des coups. Cette attaque violente qui l'aurait laissé blessé à la tête conduit à une opération chirurgicale il y a des semaines, nous explique son père à notre arrivée sur le lieu du deuil. Sans autorisation de la famille. Sans autorisation de la famille, on l'a opéré. Nous apprenons le 25 novembre qu'il est décédé. L'affaire est à la justice, l'avocat nous a abandonnés. Sa famille, accablée des douleurs, vit ces drames avec une tristesse, mais aussi une colère sourde face à cette perte injuste. Sa mère, comme les membres des familles et proches, profondément affectés, réclament des réponses, sollicitent l'accompagnement des autorités pour établir les responsabilités. Que la justice nous aide. Que l'État nous aide. Qui avait autorisé qu'on l'opère? En attendant, le corps de Patrick Kabouya est conservé à la morgue et la famille tient son deuil à leur domicile situé au quartier Jikamine. Les proches affectés par cette tragédie se joignent à la famille dans cette épreuve. Bandeko histoire ya ndeko na biso Kelvin oyo auta kotita biso. Kelvin aza muyanzi auta na na village aya na kin asala kanae donc ingénieur Kelvin asala kanae azwa salaire na pe ya mois bien. Na salaire azwa ka vivra na fille moko fille wana apesa fille wana confiance. Apesa confiance fille la fille ayebi ba compte na ye ayebi ba mot de passe peu tout. La fille akendaki admise ki mbongo na ye na banque. Mbongo na ye zaki mwe belé selon de bat bolo bezaki belé ndenge moko alubaki. Sikoyo Kelvin kome kosenga mwasi na ye azongisa mbongo na ye mwasi abande kolinga kopesa te. Azongisa mbongo na ye mwasi alinga kopesa te. Epese Kelvin pasi ndenge osenga mbongo mwasi alinga kopesa mbongo te. Kelvin kome kolobela ngai mbongo na ngai mamu na miboma na ngai ayebise kutu voisine na bango to voisine na bango ba opeseka ba conseil wana aza ko insister voisine na bango ayebise soko lingo miboma kende komitika na prince ye pa biso ki mutu ke raté ko tout en tout cas na komidie mbika likolo wanyo so likolo mbongo nini yaki ko sala journée ya lobby na tongo azaki normal donc journée ya samedi na tongo azaki normal abengi kutunganga moko nganga wana aye na ndako wasala ba cérémonie pona mwasi na aya kozongisa mbongo na ye o basaki na nganga na ayebika ye na nganga avant du normal 19h amemi kutu mwana ya voisin na ye et puis to kokoma na 20h akoti na ndako a midi mbiki yango bande ko botika ko milobela mabe ko milukela liwa tango ozolo bakena kufa na ngana tika mokili demo paza wana azoyo kazo kapite ali o esalami ezaye ba vidéo on a bino. C'est vraiment très intéressant. Ba vidéo on a na lukela rabino, c'est vraiment ba sujet mo ya malamu o ezo toucher partie à société. Ce sont de faits réels. Bomoni on a lingana la bino ba vidéo po boyo kate bolinga mingi komona. Oh mes amours, mokili o eza compliqué. Le monde fou, le monde méchant. To banana na sujet ya Kabouya et puis to succès to banana to sala kabo. To ki na sujet ya Kabouya parce que les sujet to bandaki na depuis la semaine passée. Kabouya nous a laissé, elle n'est plus en vie. Que son âme repose en paix. Famille et habité ke ba signaki pour moi na bango azala opéré. Elle a solo la ki na copine na chela ki vidéo wana alobi eza na mwasi na ye Betita et puis mwasi na ye Betita na mutu moko boye nde basignaki po basala ye opération ya mutu. Ça n'a pas de sens. Mwasi atoza marié so ye komi na baka compliqué boye normalement il faut informer la famille que moi na bino j'ai problème boy na boy ngana linga na comprendre na no courage yo Betty azalaki nango malgré tout ce qui s'est passé ba Betty mobali na kombo na ye ba Betty mobali po na ye
Mais Betty a eu courage. Ya kozala na Patrick dans l'hôpital. Oui, on peut dire que c'est l'amour. Malgré ya lobaki que pour Tolanda qui vidéo a lobaki que baboya na déjà, basila na déjà, hein, et le bel d'abiso bakinois. Donc basila na bango relation ezati. Malgré tout ça, mais elle était toujours à l'hôpital, elle était toujours avec lui. Moi, je ne pensais pas que Andimai que Patrick a koufa, non. Mais ce qu'on courage, oui, on peut dire que c'est l'amour. Amour ne sali qui est base à tout guéda, base à l'attacher. Pour ça, les gens qui sont maquillés dans ma casse, pour ceux qui m'ont dit, Betty, elle moni déjà, mon balio a aucun début. Pour mon tout, on ne blague pas avec la tête. Mon tout, au bas beto, donc parce que mon tout, il y a des choses où ils ont mon tout, parce que réflexion, ils ont mon tout. Comment ils ont mon tout. Koloba ah ezaka na partie ya mutu koyoka ezaka na partie donc mutu eso jouer ba rôle belé na nzoto ya mutu mais mutu ba opérer yo ba opération ezate que non ba opération ya ba hôpital ya makasi te ba hôpital na ba kenda ki oui je ne sais pas bino ba toza na Lubumbashi ce que ça ba hôpital ezaki ba hôpital moko ya makasi ya munene I don't know mais ce que ba genre ya ba opération o ya mutu oyo et bonga ba hôpital mo eza spécialisé pe ba hôpital ya makasi en plus en dehors ya mboka. Le roi de South Africa, oh, en Afrique du Sud, on a pas poto, plutôt genre à Bongo, bah quoi réussir opération. Mais na Congo, je n'ai pas dit que l'hôpital wana Isaiah Mabé en tout cas n'a évité. Donc, et là quoi Bongo, moi si normalement il a fallu qu'on informer famille. Donc moi si il fallait y belanao déjà. Oui, on peut dire aujourd'hui Patrick Babomi, Patrick à cause à la Azanae, na minute to samba na Patrick te parce que Patrick a koufi nae déjà qui son âme repose en paix. Mais ce qui on lobby en réalité, on kali solo ba beto li solo, au moment on appelle que non, azala ki pe na ba erreur nae. Parce que biso lelo mutu soko akoufi akomaka mutu malamu. Mutu soko akoufi Akoma ane mon centre, ma belle n'a soto bossa na eza bongo. Mais si koyo, il faut qu'on ait bappé na kati relation, qu'on ait bappé, qu'est-ce qui avait poussé moi na moi si on a akoma bappé ko bima libanda. Parce que tu juger ka moi si ndumba, abomisi mobile oui, biso ne stoko la tsamo na moi si on a chapeau. Aza moi na moi si mabe, akena ko tricher, akomo bana coach, mais ce qui peut te le bito landela to ko kapé version parce que moi j'aime bien ko kamato imi balé. Oui, na réseaux sociaux tout moni, abomisi mobali, babeti mobali. Mais, so ito bito landali solo na kati, moi na moi on appelle azana version nae. Et là on peut te mituna, qu'est-ce qui avait fait que bakabwana? Est-ce que moi si kazaki mabe? Mobala zaki mabete? Na kati ya relation na bango. Bakuta na kina ba problème nini? Moi si kanda zaki mabe? Et là on y ça qui moi si akabwana, oui, ba prédota qui déjà. Moi si akabwana mobala ko matina niveau alinga coach babimana coach mobala ndosala bazua parce que ceux qui te l'ont dit dans vidéo mon chela kibino vidéo na baloba ki que au vidéo bazotuna est-ce que yo na moi si na mobali au Patrick est-ce que vous en relation yé moi si alobi to si là na déjà c'est la femme qui filmait moi d'après moi la réponse est ça la kinga choc na qui passe étant qu'une femme, oui, et ça qui n'a pas si. Moi, si a humilié mon bali boy, na mi soit bat. Patrick Azala qui humilié. Moi, ça lobby entre moi et toi et l'autre isate. Patrick a dit, ngana yo entre toi et moi, il y a rien. Oui, na mi soit bat. Quel soni. Moi, si abanda oye batte les purs, ezo zela esima. Moi, si abanda oye batte. Elle était toujours à côté de Patrick. Ayeba kite que un jour, makambo ko baluka tala lelo. Et pour ma prison les a lelo te. Oui, on peut dire que ce sont des choses aussi spirituelles. Na makambo ki ndokipe et continue. Maman pesa bon. Omoni bandeko. Omoni biloko auto monde na physique. Spirituellement, il y a des choses déjà et ça la mara.
Au moins, on va bomber les lois à le non spirituellement à Koufa déjà 6 mois passés. Bilo on va planifier qui déjà il faut pas bétailler, il faut moyer parce que oui, Patrick, surtout plutôt l'andapé oui à Koufi que son âme repose en paix. Pour la vie que Batumi va olingane dans le bâtiment mais c'est la vérité, il faut pas supporter vérité nanga. Oui, moi si nayo au moni na bat. Au que batona baza bas sportif. Baza sur combien de personnes? C'est pourquoi au tika ka kimiate. Olandi bango pe boko miti na niveau ko menacer bango. Oza yo moko. Oyebi pe que place wana batona basala ka sport ma profi na bango za le roi bambio brick. Mais ok place wana. Il y avait un esprit et bandé kolanda Patrick molimo esprit de mort et l'attaquer des gens autres. Et bandon lukaka place ba achevé, faut tout la vérité. Parce que on a l'ingana sentiment na fingi mutute mais je dois dire on doit se dire la vérité. Pour miso to la vérité to la tisango mafuta. Pour pas to ba roya pour na refinga aranke et l'on changer exact mais je dis la vérité. Patrick to ko condamné été parce que le loi a confié oui mais faut to la vérité. Pourquoi Olandagi moi si tina niveau oui on peut dire que ezaba kisi ezaba envoûtement oyebi bien place wana bato wana ba sportif ba kemba yomo okelanda moi si tina niveau wana pourquoi oro sundola moi si te atako to babi que no moi si oyo o pesela mbongo o pesela wingombe te il faut garder vie na yo est-ce que na Lubumbashi wana bana basi bazalité on peut baza qui toko kolega betita wana bazate aujourd'hui le Patrick na sa mabele pour alandaki betita c'était déjà quelque chose c'est qui déjà planifié dans les ténèbres na molili na kindoki déjà va planifier qui no te yo faut ko vanzela mwasi mais yo bateke liwa pe eko utape na famille Patrick oye bandeni pour le peut dire betita na kindumba na ye abomisi mobile mais loko moko ezaki déjà préparé déjà bon ça connaît ba yango mes amours il faut que boya na vie balati sa Robert. Et ça, les kamoussous au sali. Non, mon ato sali les kamouté, mais balati si Robert. Que yonde mouto sali les kamouana. Donc, balati les kamoumo, oye, ta moutouna makolote. Bon, ça, moussala boy, et l'eau que bungi, yom to zu en moteur, mais balati si Robert. Et bien, le roi yondo zu en. Donc, l'eau, batmoussou balati sa rabango Robert bon. Balati sa rabango Robert bon. Ce qu'on t'a là, l'élo. Na Arnaud, na qui ça Moulex qui Moulex, Alex qui na Yoana. Baron se mi balé ba kanga bango. Mais je ne pense pas baron se mi balé bazaki moi basi a mi balé la petite hein. Mutu musu sonne koza a participer qui ga na ko filmer. Ya be ka na ko filmer wana. A royoka ne bien. Peut-être que ba beta qui est si grave te. Pour ça ko beta musu ba beti opé. Aux occupés, mais aucune bio se remettre. Je ne pense pas que ma bêta qui est pourquoi ça s'appelle ma bêta qui est ma bêta tellement esprit de mort ils ont réclamé. Donc ma bêta qui au même esprit mort là ta mutu bêta vraiment panzata mutu. Be esprit mort ils ont côté le bétaillé bêti bétaillé yé peut qu'on a tête. À mon appelle ça qui tête Patrick hein. Bazo bétaillé mais tellement qui me bali. À ça qui peut la force hein Patrick. Parce que moi la vidéo on a dit na rendre au changote mutu mo ko menga yo solo bakauza na vidéo ebele wapi ba vidéo yango bandeko ba vidéo musu na ko chango na chaîne nga OTT ba vidéo bon bazo beta mais ça violence azo tanga makila bon na ko changote botala na TikTok mais la vidéo on a Patrick en tout cas azaki pe na poids même si on a la sport mais tu sens que sorry excusez-moi Perico ça va aventir hein excusez-moi mes amours, les abonnés de Bibiche mon officiel. Au moins ça te coach ba like hein, mettez de like et des commentaires, OK? Au moins dans la vidéo on a Patrick Azaki moi abandonné quand même qu'on résiste. Azaki moi force il y a quand même il y a moment mobile. Malgré ma confie bandé ko landa mais azo résister ga au téléma azo Jésus Jésus pitié. Est-ce que bako beta mwana mutu boye yango pe na yango coach wana bino pe bolapa na vie na bino bato pe ba coach bino pe o beta rabato ozo beta bato en dehors ya ring yo ba oka yeba ke ba oka yango ba coach makasi na bino bo bimisela yango kana ba gym kuna
Pendant normal, si vous avez un sportif, il y a un café là. Donc, il y a des infractions graves. Il y a des coach na no beta mutoza sportif te. Oro muna na balabala boitoza sportif. Prison liboso yango na yami balé. Mutongo beti ya kufipe ici. Et si t'as des vies à bato beba hein. T'as l'andenge vie à bato beba et sili. Ninga koti prison wana Arnaud wana sili. Na mon na réseaux sociaux ba publier ba biki non azaki na combat moko fala bunda. Azana ba ceinture na ye, azana ba honneur ni coach sportif. T'as des vies à bato beba. Comme ça là. Vie baby. Et yo koti prison wana sili. Combien des années au 4 lois prison et surtout qui est mort d'homme. Combien de temps il y a en prison? C'est sûr, Azakina a un projet na ya ko sala. Azana moi si, na moi na peut-être, Azana a un projet, Azana venir devant lui. Mais tala ne lo kwa là. Mais ce pour le bien la réalité, il y a rien de grave. Oui, par contre ça ba obimana bango, ezaki pe relation morope, il y a sérieux pété. Au moins, on appelle coach Arnaud, on appelle moi si n'est moussous. Quand des gens ont bêti koto dodi, quand des bêtis en dossal, Azana Patrick, Azapena Arnaud. Arnaud peut au moins que non, Azaki bena ba relation. Où est-ce que ma vie a batunde beba? Bon, on y suko, t'as la kanda place mi marabato. Ce que Arnaud peut attendre que ngana coach, yo, individu, ou a comme menacé ngai, tellement que des gens na mutu que Moutou jamais qu'on menacé et pas nayo aya ko attaquer il faut self défense yo t'as le téléphone à se défendre et yo se défendre mais on se défendre on est baluki on se défendre bêtier oui aya ko menacer yo oui ozaki na raison mais er déjà moutou akufi et sili er déjà moutou akufi finish et sili il faut qu'il de samba au combien de niveau ko beta mutu ndengeni esili lelo Patrick aza sama bela ki famille ezolela l'état kota makab dossier mususu bandeko ta eza muke l'état me fait défaut dossier mususu papa a déclaré que avocat kimi bango siko avocat kimi poani c'est que l'état ne fait kota likambo oyo l'état kota likambo oyo please papa Constant Mutamba tinda batu bakota likambo oyo tinda batu basisa likambo ya mwana mobali oyo avocat kokima ndenge nini oui peut-être mbongo futa avocat ezate pour kosamba kuna il faut de l'argent mais ce que eza na compte ya l'état bakotinda ba avocat ya l'état pour basamba pour la likambo pour betita ndenge azana c'est sûr asapena ba avocat et comme likambo kosamba oui akosala mabe mais il faut azana ba avocat pour betita peut faire perception vraie version que bazalaki boye et comme ki boye oui faut ce que yoka vraie version ya likambo ndenge ezalaki et puis si pasi pe mawa bandeko banduku bandeko na ngai si bino bana mibali oyo bachaka bino na kisi bosambelaka nzambe ke mwana mwasi moko acha na kisi te olinga mwasi na bolingo ya solo linga mwasi na bolingo ya nzambe linga mwasi na bolingo normal bosika basi ba mabilo na kisi te batala mwasi ni pe opese confiance batala mwasi ni opese pe bolingo ya solo eza na mwasi muso pese bolingo ya solo o regretter eza mobali muso pese bolingo ya solo o leli bota liti na kaya deuxième vidéo na ochoche la bino bandeko la deuxième vidéo boki bien histoire azaki na mwasi na ye ba savings na ye nyonso mbongo ne nyonso apesi mwasi atene na compte na banque mwasi azui akangi mbongo la vie mwasi azui akangi mbongo aboye kopesa mobali akomi na miboma afinir par komiboma mwasi atikali la mbongo sikoyo jeune garçon papa tonton après des années oki rutana jeune fille wana oyeba te ke ayibaka mbongo mobali
mobali wana kufa pona ye oyeba nde na kina lelo na monde lelo mwasi nyonso abwakama mwasi nyonso alata veste kande na lasi veste na ngabwe mwasi nyonso atie plante kande na tie perrique boy nazabo omona ngaka boy oluli mwasi kitoko mwasi amwindo mwasi mabundi minene mais oyebi te le passé nanga na sala ni dégâts ni na sala c'est le cas okoyeba dégâts muto asala te yongo mona mwasi mususu obali mwasi amemele problème obali mobali amemele problème kwa nini le passé ya muto ata betita wana lelo akobima pe prison bakokatele 10 ans 15 ans 5 ans de prison 6 ans selon ndenge osamba selon nde ba régner ba donner pour l'état il faut kateli kambo juste quand babike non l'état na biso o mikolo akomi ko tambo na justice oui l'état so kati juste ba kokatele selon ndenge osamba na selon ba avocat nde ba défendre ye akobima prison lelo oyeba te mwana mwasi mobala kufa pona ye oyeba te okutaka na mwana mwasi mo olingi bobalani oyebi te peut-être azaba bilakeli mabe asala ba dégâts ndenge mwana mwasi auti koyiba mobali mbongo azwi mbongo mobali nyonso ezaki ebele toyebi te combien akangi mbongo wana ya banque mobali akomi kosenga mbongo donne-moi mon argent mwasi abi non opesa mbongo te toyebi te juste qu'est-ce qui s'est passé mobali asali nini ami diembiki tellement il y avait déjà un esprit de mort là-dedans. Liwa ezaki déjà wana, liwa ezaki déjà wana, ezo luka, place kokota, ezo. Ya on a fait de l'année auto telemela, esprit de mort. Bandeko, mes amours. Moutoumsa bi que non, non, ka bientôt benga biso ba mes amours. Moutoumsa ko belinga, pourquoi tu appelles tes abonnés tes amours? Pourquoi? Hein, il faut changer le nom. Ah, hey, Congolais. Bon, mes abonnés. Bozaba mes amours parce que vous êtes là pour me regarder. Je vous aime, vous m'aimez, c'est tout. Mes amours, ceux qui ont mes amours, il y a sens au nom de Jésus, blood of Jesus, fire. Mes amours, ils ont abonné nanga, nous sommes abonnés, c'est que c'est nanga. Si ko sepeli nanga au moni vidéo nanga au sepeli nanga ndo s'abonner ça bongote donc ndenge yo s'abonner nga non ça la non c'est l'émission je le fais avec mes amours c'est pour satisfaire mes abonnés parce que bon s'abonner après on a ba contenu na la bino donc vous êtes mes amours je suis votre amour donc mes amours support yo me supporter comme on a été je te demande de supporter OK mes amours faites très attention. Toi, dans un moment, il y a turbulence. Nous sommes au mois de décembre. Moi, il y a moment de turbulence. Moi, il y a traversé. Hein, tu as tout un moula sika. Tu as vu que et l'autre changer ça dans côté ba ndako kozala kaka boye kiti kozala kaka boye messe kozala kaka boye donc les collègues comme a blété ça que notre changer de date. Tu changer année. Donc, il faut faire très attention. Netambole nayo quand tu conduis, il faut toujours prier. C'est la protection ensemble parce que les dégâts donc chaque jour il y a des dégâts au salama pour la fin de l'année bah sacrifice est élevé par-ci par-là donc ça dit oh kofi pour na boy notre vidéo moko boy na boy ne parce que et sa vidéo à moto moi na moko monte pelika na ndako dans le vide moi na moko boy aziki à cause à 2 ou 3 ans aziki na kati bazolela bandeko et puis que Nathalie Boye non qui douleur non qui passe la binzambe moi nous a mouki à âge a mérité ni pour akufa Nathalie tout ça c'est parce que nous sommes à la fin de l'année faut côté les la liwa côté les morts subites les surprises désagréables il y a beaucoup de choses ils ont planifié ba abonné nanga naza pour ça tout traverser na bino na mois de janvier par la grâce de Dieu toza together nzamba protéger bino OK merci à vous qui m'aimez merci à tout le monde merci à ma famille merci à tout le monde ba obalinga kangai merci na bino nde bozo s'abonner bo continuer à s'abonner dossier à Patrick, il a toujours
en cours tokoyaka toujours poto le belango ce qui te suit ba information ya sika. Alors papa Constant Mutamba kota likambu oyo ya Patrick papa lobi avocat a abandonné bango. Avocat de éviter abandonner bango pour peut-être atali que non ba pese le moko parce que marambo esenga pe mbongo. Oui, et ça dossier à l'état. Oh, il faut l'état quand un dossier oh, pour pas qu'on de la famille te. Ne n'aura qui y est peu mutobande ko aider famille na bango azaki na mo choix que abanda ko aider famille na bango. To éviter ça ki ndo ka famille de ba lié ba dodi oye bande ba ko profiter na sima mo asi. Yango na vie to sengaka bandeko. To sengaka na famille oyoza senga nzambe soki nzamba pambolio apambola pe bandeko na yo. Apambola pe leki na yo, yaya na yo, cousin na yo, cousine na yo. Bon c'est pour kindoke ezala te motema mabe ezala te. Au moins na famille. Soko ezaka na mutu moko nda zwaka. Yeba automatiquement kindoki na motema mabe ekota na kati. Okoyoka kaka kena bana na yeba edaka ye wana bana tata mwasi na bana mama leki. Bana na yeba edaka eti. Bana na yeba edaka eti. Au moins kindoke koti po nini ka mutu moko na famille azwaka. Ka famille wana ka mwana moko nda bonga. Kindoki kokota na moté ya mabe. Mais soki bo na famille okuna homme d'affaires, okuna kenaka Chine, okuna tongaka, okuna sala nini, okuna star. Donc famille bat ba bonga kindoki ya muke. Pour kindoki za ka place aux pauvreté ezali. Alors merci beaucoup de m'avoir suivi. Appelez-moi Bibi Shombombo. Est-ce que ça s'est présenté qu'il y a deux émissions? Ah tellement c'est les gars qui mingi abonné nanga. Je suis pratiquement à la fin. Je vous aime bien, je vous adore, je vous amour. Restez toujours connectés sur votre chaîne Bibi Shombombo officiel. Je vous aime, je vous adore, je vous aime. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez. Là, on se retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission 100% news et analyse. Installez-vous. Nous sommes déjà à la fin. Je vous adore, je vous aime, je vous amour, ok? Bisous, on se retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission 100% news et analyse. Merci beaucoup. Bisous. Bye bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibi Mbombo officiel. Bibi Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibi Mbombo officiel is the best.